sepela na kosomba eloko na yo mitema moko esepela esoki naza na baseur baza non marie awa nalobi eloko ekangaki ezalaki mitema moko etalaki elobi aleka na ye mitema moko etalaki elobi nazoluka boye te mitema moko etalaki elobi oyo ya ngai te. Mais ce matin quand le Dieu des cieux va exaucer la prière aomema motema moko alléluia ekutaki na yo ekutaki na ye kuna ekutaki na mosusu olobi nazoleka te na suki awa nakokende gauche droite te nga na suki awa au nom de... Mais tout se passe dans le cœur. Est-ce que vous devez comprendre le rôle à Moutema? Le cœur est très important à tout niveau. Pourquoi que nous avons salapé boye bazo ko engagé na bango pe bien poste et salim hein. On a protocole wali bozana to coach yo pas patron hein. Patron le ba luka moto. Ba luka mwana mbali te ba bi mwana mwasi bo ba ababiso yo. Bokota. Bokoti ka yo ba patron mutuga mo. Ti. Mais patron le ba ki to na moto. Le sima. Mais ye te maramona otanga mosi. Si maso mukonjero baki mutamona na mbanga abi. Bimisaina yete. Alléluia. Yuma lobi yote. Mo kama lobi mutu soye. Pato de boshi sema na ko lukai. Yebo soye. Mama pesa kombo kuna ba enregistré yo. Obandi pega musala lelo. Alléluia. Le cœur des hommes. Les pamboli na yo ezo leka kati na mitema ya bato. Est-ce que moi nzambe mo ngini de kamboyo? Est-ce que moi nzambe mo ngini de kamboyo? Les pamboli ezo leka na nzela ya mitema ya bato. Ça traverse le cœur des hommes. Ça traverse le cœur des femmes. Dans l'année 2021, il y a le oui, il y a le non, mais il y a aussi un cœur qui va s'ouvrir à ta faveur. Il y a aussi un cœur qui va s'ouvrir à ta faveur. Au nom de... Et ça, vous dites, maman, on peut fouvoir ma faveur. Mais non, ça qui passage, tout à côté, ton son m'appelle au temps. Je l'ai bonnement récité, je crois, la Bible dit, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Azaku sala ete azo créer. Nzambe na biso ayebi ko créer. Je voulais que quelqu'un le lise. Que l'église se mette d'accord avec moi. C'est notre Seigneur. Amen. Il produit en nous. Allons-y. Car c'est Dieu qui produit en vous. Pointe zande yen zambe azoko produit. Version so bien azoko créer. Azoko produire. Le vouloir et le faire. Le vouloir. Et dit koba kolinga pe kosala selon son bon plaisir. Landisa mandenge yemoka sepeli. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Dieu que nous prions, il le produit. Et c'est un mécanisme très important. Quand tu comprends ça très bien, tu peux comprendre que la bénédiction est devant toi. Et même quand on semble manipuler, après manipuler. Il est arrivé une fois na bandal sur lac Edouard l'église. Maman moka yo kutana nanga. Le pasteur passe ici la matin na vie. Passe zo mona ngamba maman yo awa waka mutu. Na ko kwenya wana kufi. Passe le kingai na otarai na kantie malade. Adi passe kolia passe pasteur son émission. Masala ki barana liaki. Mercredi. Il y a dit mercredi na 11h. L'osso na madeso. Et pas il y a qui nous retard la camarade nanga. L'osso on est vendu nanga mercredi. Jeudi mobimba. Et la nisika mai. Le lo pasteur to komi vendredi. Ah nga mama na yo. Na onyo kwama.
talo bazokunda nango oyo makala. Mais pasteur na muta konyoko matin matale sunga byambo. Mais pasteur bana 6 na poto 6 wana 2 garçons 4 filles. Et puis bazana la situation bien non quand on a masolo. Non ka koto yo ba pesa. Koto basungaki. Koto yo ngai oya bongo liboso wana kenda wana 29 ans. Kitambala te, sapatu te, mbote te, eloko te, babosana. Toki tozana bongo oyoka musolo binga pena osaleti yate. Nga peneti yate mama. Ah, nga penso la kei mama yo fo sepela. Akei pe ndenge moko. Muswa okuta uto kendo okuta sima ona osegeka na bi. Ozala na bongo. Bakenda. Oya uto kendo kanata sali 4 ans. Pasteur nga na yega ta brosse uta mapoto te ko de baliga bakenda ko batindi mbongo bokele momba nga esala te pasi ya boye na sala nini na mukili pasteur. Alléluia. À un moment je me dis il faut prier pour cette maman. Amen. Bien na bien ensemble la pour la maman et na yeba lo sambo mo la betela il y a formule tindinga maman chose maman yeba mode opérateur anza ndeni nzamba sala ka makambo. Alléluia. Continue le sambo et maman fuka maman ensemble là. Pendant que nous ensemble là l'esprit de Dieu m'inspire. Marba nzambe nzambe na kangi maman au photo ya kitoko photo wana nzambe nazo tia na mitema bana na ye na tia na mwana liboso photo na mutema na oya mibale ya misato ata photo na TV na tako azola information na kidi bakabo amona ilongia mama ne bimbi ata zo lega na balabala amona batu bilonge kokana mama na ye ata zo kende wenza amona bilonge kokana na mama nzambe na tia bilonge mama partout. Praise the Lord. Si on a témoigné, il y a des choses, quand Dieu va agir, tu n'es pas là où il peut agir après, mais lorsqu'il agit instantanément, tu te dis, oh là là, ça c'est cette prière. Tu sais, maman, on a vendredi, samedi, dimanche, lundi, collier. Alléluia. Allah te litamba la moroboy. Aba pasteur oni ngari oni ni mama lo bagani nabi. Simba na la simba ni. Alléluia. Amen. Masimbi mameza litamba la bi na pasteur. Na ina makoleo nyoso na la funguli ngote. Metango kana monika kitamba les ali bosopo na yebisa ko pasteur na la tata kitamba na bana te. Ba monga mo maele songi. Abi mama loba. Abi me pasteur ka fikoleo nyoso na yena ngo yena na funguli ngote pasteur na zolenga. Na yego fungula bo yo ke kimi libela. Na lo di pasteur funguli na ngango ngadi. Abi ni abi pasteur to sambela ki. Na yoki mwana mama leki boka zo pesa ngambota abi ba mwana nomoka mwasa za na Allemagne awelela lobi penda mamoza na telefone te kwa nini yamala benga yinga lobi na yana pesa yombote abi apesa ka mbote bana kinda mbote no sana moni nzoka nde alingaki na confirmer ki nazala ka place wana nzoka tala tango bazongi boye bayena koli e yaki soki na DHL na yebite soki yaki na agence nini ngai nde na bebia donc mwana mama leki ameneli auti na mosoki njini ayeko tikile na bandai. Alléluia. Maman a vu Salamate 29 ans. Moi, je suis à Kenda. Oya Souka 4 ans. Na soye loka potote. Ami pasteur Nangai. Nzamba sa. Dami maman. Et l'autre Salamate on les amo. Ba ifasa elongi na yona mitima bana nyos. Donc moi je suis longwa keye. Amona kanesu yote. Aye bagate ko existaka. Mais après la prière. Alléluia. Elongi monani. Praise the Lord. Tu peux rater des bénédictions. Tu peux marcher, les choses ne marchent pas. Peut-être. Alléluia. Oso mona na te. La vie oso mona na. Amen. Oh pasteur, on mona na te. Oso mona na te.
ozomonana te. Mais pour monana eza na nzambe moko aza capable. Alléluia. Akoti na motema motu. Amen. Akoti na motema ya motu alakisi a éclairé. Ma faut nous voir bien. A éclairé elongia motu yango. Nenga soluka ça veut dire amoni ebo eteme ide na ye lubi atala. Moi c'est na kombala. Tala mutu tozo na musala. Tala mutu tokende. Tikana betelo li solo mo ngande ko moko bazwa ke na musala ndengwana. Na lobeli ma mabana basi awa. Sango bimio bazo zo musala na victoire. Ba maison mo eza wana bazo ka ba secrétaire ba makamandengwana. Papa oza ko engagé na boko tanga kombole awa. Alléluia. Ngana binde papa wa. Bana basi bazo yaka. Oh na lui ba fille. La secrétariat na moi 3 filles. Mais si bazo l'idée. Moko wana bazo yaka. Et c'est papa maintenant qui explique. Et dans bazo bete li solo na mutu bazalaki ne tota mazo beta li solo na batu tozaki na bango ndenga na simbine o compagnie ndenge nzamba sala papa on a tongo avant que ne musala amoni moi si n'est pas on se préparer que na moi à l'hôpital quand moi ça se préparer na ndako bimaka. Alléluia. Papa oh ok bakombe boya. Papa oh atali bosi dami oh les potos na somba au camp abi oh yum to somba ngo abi oui mais ngena ningo la tango mais oui mais simbio mais pourquoi la tango te bandaka o te kutiriera na pesa aumisa na baya na kundulo ngosulelo abi oh mais simbio go donc papa atali pena moi sinaye siko beaucoup hôpital ça va chauffeur même bien bien merci beaucoup papa na kemusa. Akomana musala boy. Alléluia. Amen. Oh patron ma jeune fille mo bazawana baruka musala abi na bito ko secrétaire malé bino bo me mbang bino bon intérêt na bi malé aben na ridone ya fenêtre cabo ina da deuxième niveau ata bi banani baruka musala oh ma fille oh moni wana ba so une neuf wana ta su bébé na ba fille wana abi kasi pas moi neuf mon konzi neuf wana oh abi wana binga mwana moso wana. Alléluia. Na fenêtre ba wana sa musabi binga mwana moso wana osuye engagé oh dans ça l'essentiel patron est mort poni ndenge ba jeune ba fille ba garçon bazaki na entreprise wana mutu na client na ye oh yo penza zo simbi client na ngapinda na musale fort patron ndimba ngana baka ba patron mo abendika ndo wana skota azo benda wana ne biso to vanda na bureau ça ce qu'on peut expliquer mutu to yaki ne abi bébé bana bi bana to mo sanga la tili puta ko fille wala lati est-ce que tango la cheki li dobo ina tala ba ba musala mutebe beti wana mosi na ngomona kata kulipa ba ba musala deni tena utale wana mwana mke mais ta comprendre ta lati ka ni mosi na lati na tongo ni ona kiba zaina musala. Alléluia. Oh tika nzamba pesa modèle wana modèle na yo nzamba sa ya publicité qualité na yo nzamba sa ya publicité ba avantage na yo nzamba sa ya publicité alongola ngoko ezali ke lokota ona mitema batu ake lokota ona l'esprit ya batu ake lokota sango esa ke songo bimika la présence baba mususu te kana ye oyo onade. Les choses se passent dans le cœur. Le cœur manipule tout. En 2021 oyo lipamboli moko eza liboso na yo. Alléluia. Mais motema moko a fait tout ama motema moko tout ama mpona mosala na yo en 2021 motema moko tout ama mpona eloko ozoteka na 2021 eloko moko tout ama mpona marché ozosala na 2021 motema moko ezonga nsima te loba vraiment moto esengelaki topesa marché oyo ye Dieu
le cœur des gens. Si tu comprends comment Dieu agit, tu comprendras que ta bénédiction peut arriver. Et que ta bénédiction n'est pas impossible. Et que l'on et ça impossible. Notre Dieu est capable de manipuler le cœur. Là, je vais t'amener dans un passage biblique. Proverbe, chapitre 21, verset 1. Que nous dit la Bible? Proverbe, chapitre 21. Zambaza capable. Moutema mout. Amène le client. Amène ma fiancée. Amène ma moussala. Amène ma voyage. Kolele sila. Ma moyason en contact na bananae. Il y avait moyen. On nous lit au nom du Seigneur. Passez un peu rapidement. Quand j'avais dit que tu devrais te lever rapidement pour qu'on aille vite. Amen. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Motema ya roi eza lokola maye ko tsolaka na loboko ya Nzambe. Il l'incline partout où il veut. Aza ko incliner motema roi côté ya zolinga. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Quand tu n'avais pas dit amen avant, j'ai compris que tu as encore du mal à comprendre ce que le passage veut dire. Bible me dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Amen. Le cœur du roi, mutema ya mokozi, eza lokola un courant d'eau, eza lokola mai na loboko ya mutu. Zwaka mai ndeko nanga na kopo, otie loboko boye, otangisi mwa mai na loboko na paume de main. Mai wana ekosengo kote ko kendelete et dépendre na position yo moko zo pesa. Est-ce que tout le monde est d'accord nanga? Donc dega na tie mai awa mai ezali asobe na linge sopane na koto so na tie ngolika boye. Mai ko boya te. Mai zo discuter te. Sobe na linge sopana koto na tie panchaka boye. Et puis mpanzo so na kele pe koto na tie ko so na lui na nisapi. Na tie ga boye. C'est tellement facile. La Bible veut nous dire ceci, que le cœur du roi est très facile dans la main de Dieu. Et Dieu peut le manipuler comme il entend. Mais dans votre zone, non, Dieu veut dire simplement, Mutu asimbi sangwa malamu na yo. Mutu asimbi signature ya malonga po vina yo sepela. Mutu asimbi nouvelle ya malamu po yo po seka. Mutu wana mutema na ye. Zaba wabe mweza mutema ya rua. E mutema wana nsambe songa ya tenga misangoga ya bolilelo. Na 2021. E tenga makota faveur na yo. E wokeye na faveur na yo. So ikamba lebia tiango po yo seka. Ne 2021. Ayebia kotenga misango. Et rien ne sera difficile à notre Dieu. Amen. Connaître comment Dieu agit. Et tika batunsu na kimia. Ata le loté, ata le lobita lobigo, na oli ate ponzambe na ngana na décider te. Ne simbi na lute ponzambe na ngana na décider. Te, ko nga décider na ye, ko simba na pété. Alléluia. Nous sommes en 2021 pour nous salir. Maï moko na loboko nzambe. Écoulé côté yokila. Nenge maman oyo kolela et comment papa et yaki sina longo na ya yo achaki mopandi papa et yaki babengaki papa code yango longa mama abi kambu na likata na vie carte d'identité na ngana chaka so musika te. Amen. Tu n'es pas nabi papa code so kinzo ka so so carte d'identité papa ni kambuko na battre la carte na comment okende et so ya vie ne changer et c'est moi kota koseka ekota na famille bazakata ebembe baotaki musika kuna aopesa arte. Alléluia. Mais lelo abela bien. Oh mamelo ngefungwama mama koma koseka koma obeta tolo na bota pe. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Mais quand tu connais le mode opératoire de notre Dieu, alléluia. Bien aimé, la carte de la Bible. Vous comprenez l'histoire de Joseph. Amen. Joseph va dans la prison. Koto Yonzambe azolotisa roi morondoto. Pharaon ya Égypte. Pharaon azolota ndoto. Na pongi na yemoko. Azolota ndoto. Amoni bangombe moko 7. Ya kitoko ya minene ya bien e bangombe. Bazomata bazoliaka. Bangombe bazolia. Na bakakina bi e kitoko e bangombe ya boisidia. Amona bangombe misuba yeko mata bangombe o bapela bangombe oyo makwanza bangombe o bapota na nzoto bangombe abibe bangombe moko très chétive bangombe pe bamatile tina mai ba mata likola ngomba na likola ngomba po ba kolia matiti mais iloke bandisi bangombe oyo bamataki ya mabe oyo bangombe bamati 7 bale bangombe ya bien ngomba lianga matiti mais ngomba bando lia ngombe surtout sur roi ngombe olela matiti zo lia ngombe mususu et puis ba ngombe yo ya mabenge zo lia ya bien. Qu'est-ce qui se passe? Bible bi roi la la lisusu alors tu ba matiti moko ya malamu bi ba fleur ya kitoko et azo se plani oh oui ba ça la ngambo pe na payote côté on na bimanga na votelema c'était atala bwe ba fleur musa ko kauka ndete sika na moyo zo mata ya mwe botimbango ai esipiki roi la muki asongo wana haleluya amen abindoto yo so ba limboli linga ngote ngana moni mabezo ya ngana moni passe kosala ngana moni so ina suili ya mondingisa na suili ngo interprétation te vi na ngesili na ebite lo neza ko loba na kata roi na yebite mutu msonga bale me roi za longa ndoto tikati roi za longa ndoto ko comprendre l'explication te to vanda mais roi sangisi ba sage asangisi ba paka asangisi ba tunenyoso azo pesa bina za ko luka interprétation ndoto ol mutu azo expliquer azate oh la bosani oh roi de comprendre te oh roi. Alléluia. Au point que le roi Sangisi va sage belé a joué explication te ngazo belonga likamando te mais na on linga ochaka ne sikol mutema wezo pela azotikate roi kingi ezate ba pesa blanc olia abina olia ta biso ki na joué explication te et ça passe pour ngai mais roi keti ko lobaka nazo luka explication ndoto yo na luka ngona sens que mutako pesa ngai yango. Alléluia. Mutako pesa ngai ndimbola ya ndoto yo akotongwa manamboko Egypte akosasu mutamukete ngana na posa ba interpréter les ndoto yo mais likamando combien tolota bandoto tovanda na biso tolota pe bandoto eleka olota bandoto elobelo pe lokote esila olala pe pongi mais ce jour là roi azokokate Wazo kokate po Nzambe, alléluia. Nzambe oya tindaki ndoto, azo pelisa moto, azo sangisa roi kimia, azo sangisa roi koka kopema te, roi luka interprétation à tout prix. Bakena kobenga Joseph na prison pour échanson, oya pesa roi masanga zo sa roi ne muzo ka passer pour ndoto boye nga pe na zalaka na prison sama bele kuna mutu mo na kutana na kuna limbolo la ndoto oyo peut-être yeso ka yawa ozwa limbolo na yo mutu amaza na yo na prison kuna zape mutamboka na bisote mais makamba lobela nga yango pene salama lelo na koma ko peso 20 eza po ya expliquer ngango na ndoto nga kaka ya limbolo kwa me obenga yenga zo sakisa batwa bakenda ko benga Joseph babimisa na prison batuna yete na côte sa prison batuna yete mabeni no sala abima batuna pe kolo na yete. Vous comprenez que Joseph aza un hébreu akenda ko bima premier ministre en Égypte. Batuna yete biographie batuna yete tata no nani mama no nani ezaki mukolo oyo roi tellement mutemezo pela alobi limbola
Joseph a expliqué na ndoto na lotaki talo lotaki boye. Tango la la lotaki boye. Roi makantezo ki oui, yango la penza. Mais telle explication nango yango. Et ça que tu vivre période de abondance makasi l'Égypte durant 7 ans. Mais après 7 ans d'abondance, nzale kokota mukili mobimba. Mukili mobimba lo ole kozate batu bakokufa. Kosanate. Roi, royaume no we comme le bamba. Papier. Ya solo, mais d'autres royaumes de Juan. Comme dans une autre, si quoi on a besoin de bénir. Faire le bien comme ça, à Watosa, oui, potos à l'épargner. Égypte souffrir, nous allons la terre au bête à mon kilimo bimba. Ça là, vous direz 7 ans, il y a prospérité. Tout est va vous gérer. Joshua, toujours beau. Babylone les obima ebele to lia nyon sauté toujours beau toujours bâtir mon kilimo bimba ba osanga ngo biso Égypte to kosala ngo 7 ans za tango ekota biso to lia to pe roi tali batandu mais sagesse aboye mayela boye yo pesi na ndoto eni pe na ba calcul na gestion ninga kotambusa makambo siko mutabona ozoe suwapi na ngala moni muta gérer malamu makambo yo bien dira 7 ans prospérité ezaka yo donc yo okombia na kiti ezali ame yo pe kiti ya mopanzi ao signature na ngala beta na bagi na longoli ya mona lakisio na mamambongo na kotambusa sute yo komino premier ministre gérer pendant 7 ans soyo na mona ndenge mboke kokende alléluia Joseph akoma premier ministre de moi. Comment premier ministre le Coran Ndoto. Moi je me dis, mais Ndoto a pas ma Seigneur. Parce que l'autre avait Ndoto ça la pelo comme côté. Mais mon Coran Ndoto yo nsamba tchaka mungu ana pilipili. Pilipili lekela mutema roi ezo vanda kinyate. Roi décidé à lobi mutako limbo lelanga. Il faut tongwama. Tala yemo roi akamati royaume na kaboli na katikati. Abinga na jeu parti ndambu musu na pesi na maboko na yo. Ngai bo konzika na vani na kiti. Mais ko tambu samboka. Na maboko no décider ngo lingi ko tuna ngate soit ba décision nommer batu révoquer batu ça la gestion ndenge yo moni ngana vandi yango mona ka libota na Israël ba Jacob tata na Joseph na ba grand frère Renos ba yaka Égypte ba yaka po Égypte mukonzi Joseph mukonzi Pharaon paiement Joseph mtakoma ko tambusa Égypte. Une prospérité comme ça. Et quand le Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, alléluia, à tel que ça nous simple, à tel que ça nous mouqué, ce qui nous a battu pili na mungwa, et qu'on comme l'oga munene, Nicolas Ndoto Pamba Joseph Akoma, premier ministre. En 2021, Kobangate, nous avons mema mungwa na pili na mitema ya batu. Arotia mungu ana pipi na mutema mutu moko likola faveur na yo. Osala ano travail okama patron mo ya yo. Salaire de la combien? Oh bafuta nga ba bibo. Ba yisa mudite nazo benga na directeur de personnel pona kana yo ba matisa salaire de comme fois de. Pona moni yo go sala bien na moni na sepeli yo ya yo matafwa. Nous sommes Seigneur, merci. Quand on a vendu la gare, Beninga, on a dit les gars côté, Babimbo, on est comme foi. Mode opératoire ensemble. Oba yebi ndenge nzamba salara, bavanda katinia. Alléluia. Ndeko moko yemba ngona chiluba na sepela na phrase ngana kibuba. Alobi bajiba manya makumi ya nzambi kabatuba baninga lala. Na sepela ngako. Bantu bayebi ba mathématique ya nzambe. Alléluia. Bayima. Kolela mususu eza pana yo ko banga mususu basoma mususu komi regretter komi mono suka komi mona ke yo ko simbate kote no ko marcher te longo mususu ezako excusez ba pe ba calculer nzambe ako ba calculer nzambe te ba mona impossible partout ba mona ça ne marchera pas ba bandi ba sando lelo biso sili musala ba la bien longwe biso sili comme wana ba de kufi nango esili ba bi ba mbonge boya lisute biso to kufi o kufi po elongo mo kezo sanga yo koyeba ndenge nzambe asalaka
mokolo wana na Israël. Alléluia. Na 2 rois. 2 rois chapitre 7. La verset 2 jusqu'au verset 13. La Bible nous parle de lepreux, 4 lepreux. Samarie, to Israël, les a assiégés. Un siège. Ça veut dire qu'il y a un Syrien. Ils ont le guerre, mais il y a un embargo. Il y a un embargo. Il y a un côté tel il y a un côté pas ce côté là. Mais à l'époque où il y avait un homme de Dieu. Alléluia. Élisée Zoya roi le miroir. Lobby na même heure. Car on a tant à boyer. Foufou aux hommes, ça qui a l'osso aux hommes et le loy. Ceux qui 35 000 francs congolais. Lobby ko, Moutarosa na 1000 francs na maboka sombi sac à l'osso. Moutarosa na 2000 francs sombi carton soso. Moutarosa na après ça va plus. Allez, bidon ma fout à eux. Oh, 42 000. Bidon ma fout à eux, lobby. Et au sommet, on a 1500 francs. Karane Mounoko, alléluia. Il y a manifesté qu'au sang à Bondimanae. Dans le temps où foi, ils n'ont raté pas Batundenge Marabouekenda. Yarbi, en tout cas, prophète Marabolobi. Attention, il l'eau là-bas. Nous avons sali par ma douce, ma fenêtre. Marabozoloba. Et au sang, d'abord, wana yesu azo calculer on dit le temps de ça la importation to benga ba loso na biso utaka na pa utaka to benga ba mili qui place utaka to zo ba fufu pa izo utaka na mboka to yana ngo ba bateau na mai 40 jours faut que le temps est accosté la pont le temps de potage et puis azo ba lobi na poko na mondenge ça la matin. Il y a des gens qui ne voient pas comment Dieu va agir dans leur vie. Parce qu'il ne sait pas comment Dieu peut agir. Or, ce jour-là, qu'est-ce qui se passait? Bible lobby, le prêt à Israël. Badaï Kovan n'a pas eu mon abatouté. Batomana Yamab. Basale la Rabamo cité Libanda Yambok. Tango Baye ko assiéger ville. Il y a Samarie. Batiki, le prêt wana Libanda. Bari bino batupa. Bisoto kangi mboka yango 4 lépreux moko bavanda na nzala babito bika na batamboka ba ko kwa kela biso tamwa babiloko awa lelo bango moko kuna basangi Bible lobi nzala o ekotana na Israël wana na expliquer o mingi te kanisa ke na Israël bale bambua bambo esili bale banyao esili bale miselekete sili bale baposo banzete sili ekomi penza bakomosa likele bakolia batu. Maman moka ye sa maman mususu mama umoni ngi to kufa boy nyoso ka liwa to sabwe to yoka na yoro ka ba frigo isate wala ka ngali na bomba mwana ngamoli musunya mwana ngasoki na bombia ngo lelo to lelo soki tikali 4 jours 5 jours yo ko pola to clear mo ensemble ngana bomi mwana akateli bino o mupende koto loboko koto mwa lokolo mwa libumu to lile ne fils ke musunya mwana nga. Mais ceux qui ont esili, bino pe bobomi pe ba na bino. Yo ko bomi pe oya yo, to liebe musuni na ye to kabolika bongo to komela o vivre. 47 degrés ya nzala bongo. Le prophète azoba li lopi changement sokota. Ngazo ndimande na oti akabu na 2021 oyo. Malgré ba kolela oyo lela wana. Ngazo lo bango ngake lopi changement pe sotala côté na yo. Nazomola pe bakolela no pe tosila. Nazomola yo po zokota na molongwa bato bazoseka. Nazomola yo po komi na milongo na mabongo na yo. Nazomola yo po komo sunga bato. Nazomola yo pe bato bakomoya kolela pa na yo. Ozotinda bilongo ozokabola. Odone. C'est impossible, soldat, impossible roi. Quand dit que la masola moutote. Abeta masolo ezanga mutu ezanga makolo lobi ko utela wapi obimela wapi to na ngote na mboka mokonzi mobembo nini biloko ko utela na mboka nini pe koma lobi kana pourquoi qu'est-ce qui s'est passé 4 lépreux babi awa to vandiawa biloko les ate na mboka kutu bazoleana bongo biso to kufa basoda bakangi mboka bangwana na ngam
soki totikali atokufi soki mpe tokende maboko na bango babome biso malamu tokende maboko na bango soki babomeli biso te tomileli fufu tomileli bacornebuf tomileli bamapa tomileli basoso ntango aya okuta yo ozokufa me olia deja lipa ozokufa me na cornebuf na monoko moni kokufi na mwa bien libumu ezwi ata mwa quelque chose nesika tokufa awa ya nzalaka toke tokufa na maboko na bango. Et tant que bazo a décision ba que le kokufa na maboko ya basoda nga benga ba lokola bata Monique ndeka to na Congo boye Monesco et tia ba entrepôt na ngwe bomba ba biloko ya basoda na bango ba lianga na ba maya komela nde basoda nde ba lepre ba bitoke kufa na maboko na bango tant bazo a décision okende ba bitoke kufa nzoka kuna Bible zoloba basoda oyo ya basyrien nde bavanda eka bongo na butu baloka makelele wana bayebi pa euti te na makanisi wana na makanisi na bango balobi ezakaka roi ya Samarie ayokani na roi ya Egypte bongo Egypte etindi mapinga na mwa munene eya intervention bakoya koatake biso mpo bato kufa basoda asiri bakima babandona babotine babandona bateni babandona bikoti bapakata mbango babi arme munene ezokotela biso bitumbo eleki biso degré tokovanda wate bapakata mbango batika bantrepo 4 lepro oyo bazoya balobi toye kokufa me tomilela lipa toye kokufa me tomimelela miliki wana bazokota ya kobombama bakanisi basoda bakomona bango babandi kolia babi na ata soki nakufisi na tondi babombanga epe na mokongo mesina bakompagne bana bandoko lia muta kobangisa bango azate muta kotata azate muta kotuna bango nini kuna azate bakoti na trepo mususu ba vérifier ba remarquer ba botine kweya ba remarquer ba chapeau ba remarquer ba tenue ba montre na mabele ba bimelo ne sarania on dirait ba sono ba kima ko kima mais bazate ndeni batika biloko nyonso bango ba leba toni ba bime non biloko ebele bo biso moto ko ngote ebele na trepo botini kono tikuna oyo eza pena foto ke no lesa batamboka haleluya nde mukolongo bazo yoka mutamema kafumba kata linzanza miliki haleluya atalika bomboka eza clôturer moya kokota eza te azwa linzanza munene aboka na mboka bolokota muta kolokota lokoti na ye musupa zo na soso atali biso tokota kate oya kolokota lokoti soso munene emboka pasa bafanya ko mulu vandika bolinzanza kweli yo po musabi o ndamba sali toni no fokola bo miliki okota lutu Tao yozolo benga taba pambolo ngobeta lisolo goto musala bingana zwi sachet mama mususo ngana moni na vandika bo sosa mubimbe kwelinga na badezo utape lo utakoto nini badezo utakoto koto wana porte za wana ya sortie peuple ya Samarie et bima alléluia la Bible nous dira malheur et général loyo mukoloye mtasaki qui sentinelle la porte pas d'entrée pas de sortie peuple le biso to moni biloko zo bima koto ya biloko ni biloko exacte bo vanda kuna bo ya kufa pa peuple de papa na to kufa na nzala na yozo kanga porte batindi kai batamboli likolo na ibanyata ina libumu bible lo bia kufa bongo plan le peuple est sorti bake yoke konduka sanya mapa oke konduka basaki ya miliki oke konduka ya basucre olobi o tango na koteka ngana kozwa mbongo ebele oyebi prix ya sachet sucre 11000 ozoya koteka wana 11000 boye mutu wabi otekela wana yo otobi oteka ngakuna wana 4 sacs na ndako kuna nakabela o obi antenga na tiango ata 5000 muta somba na bi muta osomba zate mutu yoso na sucre na on a tiango ata 1000 francs abi 1000 francs bela mbongo bongo mutu nyoso sana maman oteka lipa combien oh lipa wana 300 francs bi maman sangisa nyonso 20 teka wana 300 francs alléluia oh bongo pour les mutu yoso na mapa maman so ndiki to fai na yo alléluia et ce jour là na Israël batu balia balemba parce qu'il y avait un Dieu qui était capable d'agir. Oh, ce monde est impossible, pas c'est impossible. Ton Dieu est capable de t'amener dans le bonheur cette année. La zone du baquet, année on peut coquiller déjà pour l'aéro. Na monia on a mis sous tes mains la zone du baquet. Yesu Bashar le bin a erré celui qui a cru sans avoir.
Et ça, il est capable de la passer, la négligence, la mise sur la monnaie en haut. Mais la zone dit que les Zambé voilà ça la bombe. La zone dit que pas si les souka année oyo. La zone dit que kolela na les souka année oyo. La zone dit que histoire les changer na année oyo. La zone là est impossible l'homme est comme l'eau possible. Oui, c'est difficile est comme l'eau facile. Oh non Dieu. Incluons-nous dans la prière, nous allons prier notre Dieu. Le Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le Dieu qui incline le cœur de voir. Le Dieu qui attire. Il y a Samarité. Quand yo eleki na moka. Il y a quand yo eleki na moka. Il y a maman Anne dans la Bible. Quand yo eleki na moya Abraham. Média, la chaîne qui vous édifie.